batu bwana ngola. Na batu bwana wapi. Ole bosela ngai ba vidéo, bolobela concert. Lelo actualité zatendeni. Et sopi bino, bomoni ke na zalaka na pouvoir général. Na batu nyonso bosaka vidéo manike ingratitude ya bolobela concert. Bolobela événement. Bo se concentrer na manike, bomoni ke na zaka na moto na laksi bino ke na mama na moto. So na bina baby selo ko na baby saka, so na bina bongisa na bongisaka. Concentration pour concentrer Maniké et Tumbu. Maniké à Paris, hein. Dans le château rouge. Dans tout ça va course. Le 3 juillet, au Zénith de Paris, il y aura du boom et du tonnerre. Le 3 juillet, Goga, Baspiritas, Tosangana, Esprit Spirit, Esprit Spiritu, Esprit Spiritu. Oui, Patrick Mouyaya. Ministre de communication de n'importe quoi. T'as la sila ma place au Vandi, hein. C'est là qui ministre de communication na okuna. Comme meka quoi que c'est la biso mambo tribalisme te. Sur yo mambo musique. T'as la gouvernement distraction na distraction. Poste na yo wana okotango distraction. So oza deux fois. Oza mutu ba marque. Keba. Keba parce que tu comme mon injustice au gouvernement et au sala eza qui to côté les padres fait rigola muto yambo ayaki na festigola bino botele melango bozui 1 million bozui mbongo mboka bokeko kotsa kuna na Stade de France. Congo bénéficier combien? Congo et bénéficier combien na mambo bino boke sala kuna na France? Bon meka ko sala ko diviser Congo, bon diviser population te. Parce que injustice wana trop c'est trop faire rigolo à zoaka ba visa te. Ne même so population to comme mona que oui, division ezali bolinga les padres te. Bon meka te parce que bisonyo to eboloba, to ko loba. Boniko, un ministre de communication, gouvernement bozola que c'est injustice. Mais bisonyo to tozana kata population. Faire rigolo à za congolais te. Kofi l'homme de tozo zelabino les padres kobeta total abino pebo mouye mayo ndenge bino bo sala liste de France. Sila mazwa ki bandali no mema kuna na kibandali. Oyoki Patrick Mouyaya zwa ki bandali na yo mema kuna ke ko sala ki defa kuna keba biso to soutenaka Fati. To soutenaka président de la République ko linga ko kotsa biloko wana ne bino bo ko kotsa na mboka te incompétence. Manike oza ingrate oza motema mabe nga nazalaka wario te mais nazo biso vérité yaya na vie kobosana ka bolamu te muto asalelo bolamu ata place asalelo mabe kanisa ta bolamu ne moko soki lelo yo manike okomi na makasi ya komata na panel olobi ba wario bakabaka te balata kaka bilamba obosani soki bakabelo visa ya pamba okota na poto soki wata azwa makasi ya kokoti so na posto pardon na poto parce que za fali ipupa nda fungola nanu ba porte yaya na vi kozalaka ingratité ata soki mabe ekomeli muto asalelo bolamu kobosa na bolamu nete oza motema mabe banda kotala photo na yo ya le passé na photo na yo ya présent oye banzambe akota na nzela ya fali pupa asunga yo po koma manike ya lelo oza motema mabe mama oza motema mabe marde ba erreur ya fali akoki kosalelo marde ba erreur ya wario bakoki kosalelo kobosa na bolamu te bolamu ezalaka malédiction soko saleli ozongiseli muto asalelo bolamu na mabe eza malédiction oza motema mabe changer habitude na yo manike ekozala pasi batu basunga yo soki ozomonisa ki ingrate liboso afali pupa nana komonisa yo parce que balobi tala ndenge asala afali pupa lobi akoya kosalela biso oza motema mabe ba warrior bino bozo exiger faire partie à concert na Stade de France boye bisana biso bino bobeti Stade de France wana est-ce qu'il fallait présenter biso banata ba musicien ba accompagner fallait présenter biso bango bazati mais si ko bino bozo exiger faire à na concert na stade to ko ya te
tokoyisala posa na bino te mpo bomoni échec na bino kuna bolingi boya sikoyo bose console ntango fere kotia date na stade de France bino mpe boya botala fere gola koya na stade de France te toboyi tokoya te bolia bino moko stade de France na bino na Macron pales oreilles ya fere gola yemba tala nsima zonga moto bolingo na ngai opesa epai ya moto apusu ye alokota apomba ye mae pourquoi tu m'as fait ça mpona nini osali bongo topekisaka yo Fally Ipupa ke bambwa na yo mema bango na poto omema bango a base ya kofinga fere gola lelo bambwa wana batourneli yo lido babandi koswa yo bango moko basali yo promotion bazali kopesa bango babio pesi bango te bafungoli mbanga hao koswa yo mino tobisaki bino babetaka miziki likolo antivaleur te bosala miziki ya bien bato bakosepela nango concert boyi boke concert me bato bazala kosepela te tout le monde azoyoka pasi azoregrete mbongo na ye bosalaki communication ya haut niveau me bokoki kosepelisa bato te eza nango bien parce que fere gola déjà salakisa bato ndenge nini bakangaka bafaux chanteur kokanga faux chanteur bokanga ye na concert bosali ba marketing ya haut niveau bodefi na bambongo bodefi babilamba gouvernement defi bino na mbongo mais bokoki kosala eloko ya malonga te. Aujourd'hui on est en train de voir ce fere gola qui est en train de vous mettre par terre yango donc toseka na biso bino parce que bino boza kobeta tolo ke no bino nde bino mais bino nde bino lelo ekomi yango bondo sona entre bino na bino kuna fere oyo aza na ekimia mais bino obaki bino nde boza ba super chéri ba super star ya musique congolaise bomi musique congolaise likolo comment fait-il bokomi na stade yango bokoko beta pe concert ya malonga te soki ezalaki fere ndeza lelo eloko ezalaki bote mbe siko actualité eza na maboko ya bato nde bato baosala ba challenge bobeti concert ya malamu na place ya malamu mais temps fort eza te guitariste moko tomoni parti na ye drummer parti moko te drummer toyoki kuna koyimbi koka ya sele yo oyo ile biloko ya mbwa tala mbango ye ke ba kurundoki na nsima oyo ale biloko ya mbwa tala mbango ye ke ba burundoki na nsima yango wana oliaki na bambwa lengela mbango complot oza kosala mpo na fere lelo batournele yo ete ya bino biso oza bafanatike biso oza bacommunicateur ya motu te toza na différence élément de différence yango wana biso tozokommunike sur fere tolinganga mpe tosalaka tolobelaka mpe bino na kati ya makambo ya fere parce que bino nde boyaka kofinga fere bino nde boyaka kokritike fere boyaka kodimine fere nde tikaka biso sikoyo na bavideo na baaudio baekrit na biso topointe bino du doigt soki bolobaka fere te nde biso na bino toza na likambo te nde totumolaka bino te tosalaka promotion sur baévénement na biso mais bino baki na biso bosi bokoki tout mais nazokama moto akoki azoya kobundisa moto akoki te moto aganye azobundisa perdant oleki biso bagolwa nde tozala bajaloux na bino mais bino soki boza bajaloux na biso bagolwa bino bato botondisi stade de 2 jours d'affilée mais olieki bosala nani challenge ya concert na bino bokomi koexige nde na fere la bino date makambo nini ya somo ya soni mpe ya kokamwa boye soki réellement bino déjà bosi boresira bokoya kotia fere gola susu na katikati ya makambo na bino ndenge nini c'est-à-dire ki bomoni ke bokoki koperforme te performance mpe fere apesaka wana bino boza nango te yango boregrete kino bozalaki na space ya monene mais bosali bavisibilité makasi mais contenu eza te contenu eza te fere gola lelo azobunda mpo akoma histoire ya rumba à travers le monde fere azobunda te mpo kombo na ye etikala no aza na fere azobunda mpo musique congolaise eyembama baparti ebele eyebana mais tandis ke ndeko na biso Fally aza bongo te Fally aza na posa ndene ya kombo na ye Fally mais kombo ya musique congolaise te c'est ça l'élément de différence soki Fally
azaki na même vision le quoi faire yango botala ba premier album na bango faire pour qui sens interdit fallait pour lui droit chemin mais lelo moto pour qui droit chemin ayeli biso musique mususu mais moto pour qui sens interdit yinde squazo garder authenticité ya musique na biso qui la rumba. C'est ça l'élément de différence oyo bazo ko kaliso soute ba ko kakape faire régulater parce que sur lingo yeba makasi ya musicien na bango total étant obeta concert ce que réellement pirement na droit chemin à l'obaki ton abandaki carrière nae beaucoup mona azana chemin de perdition moto ponaki chemin le plus difficile c'est lui là qui est en train de continuer de garder l'authenticité de notre musique de notre culture yango bazo combattre ye matin midi soir ezo simbela bango sute nzambe abato ayokaka na ye mawa apesi biso fe regolo po abatela biso rumba sima mikolo ba warrior bakomi kolakisa ye makambo oyo akanaki te gouvernement congolais apuye mpe na bawangila mais ezosimba kaka te bazo réclamer toujours fe regola public ezo réclamer fe regola azo se faire réclamer na public gouvernement apesaki eloko te gouvernement apimbelaka yo na badémarche mais lelo public ezo sengande fe regola bapesi bato mosusu mbongo bakoki kodefendre culture te mais moto bapesaka ye mbongo te ye nde adefendaka culture mokili mbanga ntaba